Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan oyo kiyango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo tokotalisa bino ndenge nini bato mosusu bazali ko faire vivre bango na ba espoir moko oyo ezali ba espoir moko soko landeli otali omoni ete moto azali na kati ya poto mais azali ko vivre na ba espoir moko babengaka bandoto ya baba. Bandeko babolingo na banzi soki totali malamu na makambo ya mboka na biso la République démocratique du Congo Nzambe aza kolakisa bilembo oyo ezali kotalisa ete maloba ya papa Simon Kimbangu ezali kokokisama me ebele bazali kidiba. Bandeko babolingo na banzi soki otali lelo ba Congolais okomona ba misusu na poto bakoma koloba mindele bayaki babomi papa Simon Kimbangu mindele bayaki tango bazalaki na Congo balingaki kondima ba makambo oyo papa Simon Kimbangu azalaki koloba te. Oui, c'est vrai. Mais tango tozali kotala ba Congolais mosusu lelo awa na poto na makambo bazali kosala bango bakomi kutu pur koleka même ba mindelo baboyaki makambo oyo papa Simon Kimbangu bandaki kosala.
po biso kutu nde bakongole il fallait lelo tolakisa na babilembo ndenge eza kotalisa tolakisa sikoyo ke wi maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki mpo na mboka na biso bilembo ekomi komonisama ebongi malamu sikoyo tolakisa na bamindele ke malgré boyaki malgré bosalaki n'importe quoi malgré bolobaki ete bolongi bobomi papa Simon Kimbangu mais tala bamakambo oyo alobaki tala bilembo na yango ndenge ezali komonisama mais Congolais lokola koma na ye kaka moto oyo aza koreve Congolais aza kokanisa soki akomi na poto ayebi nyonso mais soki totali malamu sur 100% ya bakongolais ndenge tovandi na poto okomona ntango mosusu 20% pamba baza na kati ya réalité ya makambo ndenge ezali koleka na ndenge ya normal oyo nyonso batikali bazoreve rêve na bango ezalaki kaka ke bakomi na poto bakanisi sikoyo bayebi nyonso mais soki ovandi na bango obandi kosolola na bango oza komituna me bato bavandi na poto to bavandi na bango kaka na bamboka kuna na Congo mpo ozomona connaissance ya moto avandi na poto eza kaka neti ya moto oyo azandi kaka na Afrique alors ke biso ndenge tovandi awa bandeko tokoki koaccueillir to koankese connaissance ya mingi oyo ke lobi soki toke na mboka bato mpe bavandi na mboka balobi wi bato oyo mpenza bautaki na poto bazwi quelque chose yango baye kopesa na mboka mais epai ya bakongole mawa bandeko biso tolobaka yango totiaka mai na monoko te bandeko soko olobi lelo obeta batour na bamboka nyonso tu mingi na poto ndenge tovandi lobi bon nabeta nanu tour nakende kotala na bacentre ya baformation tokende kutu na oyo ya bafutaka mbongo te soko okende na oyo ya bafutaka mbongo bakoloba ke tozali awa toza kozwa basocial moyen ezali te moyen kofuta bacour wana eza te tokende nanu na bacour oyo mundele apesa faveur oyo eza kopesama na ndenge ofele soki okei bandeko okokuta kaka banationalité mosusu kuna okokuta baéthiopien okokuta banigérien okokuta banini soki okuti congolais okomona ntango mosusu sur 10 okomona kaka moko wana pe ozomona moto ayaki aza na susi azwaka meme mayele me bakongolais nyonso mawa soki olingi okuta congolais na esika na ye awa na poto oza koluka congolais ndeko okende no mosika te kende kaka na banganda na Château Rouge bien na Matonge wana nde okomona esika congolais azalaka kota kaka na banganda esika oyo babetaka bamasolo komela masanga masolo surtout ya lukuta wana nde kokuta congolais yango wana tolobaka ete nani aloka bakongolais bandeko lelo soki toza koloba bamakambo mpo toza na baimage moko tokolakisa ndenge nini congolais azali na buzoba oyo ezali kosala pasi nayebi ete bato mosusu bakoloba me ye papa rojango aza koloba boye ye nde alingi alakisa ya mayele te eza likambo teke na lina alakisa mayele eza likambo sikoyo toza koloba réalité ya makambo toza komona na kati ya terrain ndenge nini makambo eza kotambola bandeko congolais boyoka baobi ya bakongolais congolais soko lingi ozala ami ya congolais zala moto oyo ou bien otelemaka na bakwe na Château Rouge bien na nani Matonge oza kobeta bamasolo wana nde bakongolais bakolinga yo oza kokende esika batekisaka ba CD okoti na kati kuno bandi kopompe bamasolo surtout ya lokuta wana nde okomona esika bakongolais bakoya kotondela yo baza koyoka mutu na mutu mpe aza kobakisa bamakambo na ye na ndenge kaka masolo ya lokuta biso bakongolais toza na eloko moko oyo en tout cas soki penza meme bapriere oyo balobaka ete bakongolais basambelaka mingi nga namonaka tosambelaka te me tosalaka nde galerie na masolo ya nzambe ezala bapaster ezala banani basalaka nde galerie na bafidele na bango na masolo ya nzambe bakongolais soki penza bazalaki kosambela na kati na solo na ndenge tolandelaka makambo yango ya nzambe biso nde mutu tolingaki tozala na sagesse makasi koleka bikolo nyonso mais lokola bakongolais bakende kosala na bango kaka bagalerie na makambo na bango ya banzambe na kotanga kaka kombo ya nzambe na monoko congolais yebi meme ndenge nini bato bazalaka kuna na lola congolais yebi ndenge nini bato bazalaka na lifelo
Congolais yebi même ko expliquer ndenge nini nzambe azwaka milimo na bango akei ko salisa yango test ko tambusa yango kuna na mokili na ye pe ko lakisa ye paradis ko lakisa bango lifelo kaka wana za ba masolo ya ba Congolais mais soko landeli bandeko biloko ba Congolais basalaka na mawana pasi mais lelo tokoloba mwa mingi tokolakisa mwa mingi po ete oyo ba Congolais baza kosala ekomi kosala soni yango na tolobaka ete bandeko ndenge toyebisaka bino bomikosa na bino te ate omoni Congolais dindi na kati ya kazaka ate omoni akati soki ndenge nini ate omoni Congolais asimbi maleti soki ndenge nini kozala na yo na paniki tolobake mutu ye yo non vanda kaka na moto na yo banda ko etudie ye po oyeba ete oza liboso ya nani to oza na affaire na nani toyebisaka bino yango ntango nyonso po ete toyebi lolenge ya bakongole ndenge bazali po Congolais ko kozalaka dindi na kati ya kazaka mamiki cravate abwaki mwa ntsunga ya parfum soka vandi boye yo lobi mutu ye yo mais afungola kaka munoko nde okoyebolo okoloba mutango naza kokanisa kaka na bilambo alati ya kokozala boye nzoka nde mutango aza na ye kaka pamba boye yango na Congolais bayebaka ye na maloba pe Congolais azali moto moko soka afungoli munoko aza koloba olobi non jamais makambo ekochange ekobongwana makambo ekozala boye mais Congolais ayaka nde na bambangisa bainfluence yango wana lelo tokolobela yango nyonso tokotalisa bino ndeko soko ozalaki na esika kokende te totalisa bino barealité oyo biso tokoloba po ete ekozala esengo mingi biso toloba verité totalisa bosolo ke tobanda koyebisa bino bamasolo po tosala bino plaisir ndeko soki verité biso tokoloba oyebi ete ozali moto oyo ozali na kati na makambo tokoloba ndeko sala examen de conscience meka obima na kati na makambo wana mais soko koyina biso yina na yo mais biso tokokontinue kaka koloba na oyo etali ndenge nini comportement ya bakongolais bizaleli na bango ezali papa Botamba betela biso nano mwa loyembo moko kuna na régie na nsima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Congo Dieto Maman Charline à Suède tout le biboui pour un Congo fort il faut une opposition forte être un opposant ne signifie pas qu'on est ennemi mais on est les adversaires politiques. Opposition ezali important pona ko participer na kotonga mboka kasi lelo opposition ekoma ko participer na destruction ya mboka. Maman Mati Angelani na Ukraine pourquoi tant de haine et pas ya mokonzi ya mboka. Maman Kim na Angleterre Mama Poso na Bundes Ofinga bakonzi ya mboka kobebisa image ya mboka likolo ya lokoso ya pouvoir opposition ekomi kosala bisalela. Mama Juliette Mobile na Bundes osangana na baini ya Congo mpona kodestabilize pouvoir en place
basulema populaire na makasi peuple aboyi makila etanga Papa Pierre Maziza Papi Tamba ofinga bakonzi ya mboka kobebisa image ya mboka likolo ya lokoso ya pouvoir opposition ekomi kosala bisalela Mama Nana na Hollande boluka pouvoir na Europe te boluka pouvoir na États-Unis te pouvoir ezali na maboko ya bakongolais Peter Salim Jean-Pierre Okabweko Mama Chantal Ikwa Bami pesa toto pe molimo Pona kosalela ekolo Na nzela ya media radio Zoomel Bango batefandaka ekolo Mongongo na bango egangaka Tango nyonso pona koeveye peuple Bamenas nini bazwa te Papa Lumaluma Baluka bazikisa radio bakoka te Radio Zoomel ezalaka ya nzambe Papa Zulu Babela na Bundes Mama Hortense Kisombe Bami pesa nzoto pe molimo Mpona kosalela ekolo Na nzela ya radio Zoomel Bango batefandaka ekolo Mongongo na bango ekaukaka Tango nyonso mpona koeveye peuple Bamenas nini bazwa te Tutu Mupini Baluka baboma bango bakoka te Mama Fifi mwana kin na Genève Mère Annie Makwakala na Canada Oyo esengo oyo nesai Papa Botamba Ulandaka radio Zoomel Oyo sai oyo nesengo Mama Rosalie Ulandaka radio Zoomel Papa Roger Teya vérité Teya vérité Mama Rosalie Pasola Poké Pasola Poké Papa Botamba Balancé par image Balancé par image Papa Roger Lombe Mobali Papa Roger Teya vérité Teya vérité Mama Rosalie Pasola Poké Pasola Poké Papa Botamba Balancé par image Balancé par image Papa André Oussoulou Humberto Vandros Papa Botamba la lité Papa Roger à la lité Mama Rosalie à la lité Bazali kokengela Oh peuple ya kosama te Na lokuta ya baini ya Congo Oh na peuple alanda te Ba discours ya lokuta ya ba opposant Lokuta ya Ngwanda Emonana Kulele Zoomel ebimisa lokuta ya Ngwanda Kwasa Zoomel ebimisa Terminator Kwasa Roger Lumbala Kota retraite Bakombata ya Mayele bazali Bakombata ya Zoba pe bazali Babokata Babanzala Bakolonga te
radio Zoomel ezali kosala mosala ya makasi. Zoomel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoomel ebimisa Terminator poasa. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko betela biso bandeko babolingo tozali kokoba na masolo na biso ya mokolo mwa lelo na oyo etali bongo ndenge nini bakongole ebele awa na poto bazali kosala bamakambo mosusu oyo ezali kolakisa ete ezali penza mawa pe soni surtout pona ekolo na biso yango wana mokolo mwa lelo tokolinga tolakisa ndenge nini bakongole mingi bazali koperdre makambo ebele oyo bakoki kozwa na mboka ya bamindele oyo ete bakende kopesa na mboka na biso me ebele bazali kolekisa ta na bango kaka na banganda komela masanga kobeta masolo ya lupute ezanga ntina bamisusu okomona kolekisaka kaka bangonga na bango na makambo etali bateatre de chez nous okomona moto banda ntongo ti pokwa kaka kotalaka kotala bateatre bamakambo ebele oyo ekoki kopesa ye mwa implice oyo akoki kokende kopesa na mboka ezoleka ye kaka boye bandeko tokoyebisa bino nano eloko moko mpo ete bakongole ntango bango balobaka okokanisa ete kongole nde moto azalaka kaka na raison na makambo nyonso alobaka mais soki olandeli omoni ete kongole aza na baperte ya bakontrole na makambo ebele sanke bomiyeba bandeko oyebi ntango bakongole bafungolaka monoko surtout bakongole oyo baza na Belgique babelge baya na mboka na biso bayiba basala boye babelge baexploita biso oui c'est vrai babelge bayaki baexploite biso basali n'importe quoi mais sikoyo toza kotuna na yo no congolais yo moto ya na Belgique osali soki ba 20 ans ba 30 ans yebisa biso tango yo lobaka ete babelge bayaki na mboka na biso bayaki koexploite biso mpo bayibi biso bayibi mayele ya bakoko na biso mais yo sikoyo na Belgique esika ovandi pendant 20 ans 30 ans mayele ya babelge nini oyo oyibi bango oyebi ete eloko oyo nayibi soki nake na Congo nakopesa yango mpe na bakongole mpo ete ekoka kofungola mpe mayele ya bato otikali kaka awa okoma na yo moto oyo bayeba yo okoma champion ya komelaka kaka bamasanga kolalaka na banganda nde lokumu oyo ya un congolais na kati na Belgique nde yango wana bandeko oyebi yango wana toyebisaka bino bandeko un congolais soki afungoli monoko aza koloba okoki koyoka ye me kozala panike te na maloba na ye kozala panike te mpo oyoki kaka ndenge alobi okomi panike olobi moto obunde bote tolobaka yango ntango nyonso vanda na ye congolais okoyebake oza na affaire na nani eza teke soki omoni moto un congolais alateli yo kazaka dindi na kati ya kazaka na bakravate amamiteli yo na kingo lokola singa oyo ndenge babendaka ngombe nde okanisi ete naza liboso ya moto ya malonga te vanda na un congolais nde okoyeba ozali na affaire na nani yango wana mpona tokota na kati na masolo yango malamu mpe tolakisa bino pourquoi lelo tochoisir sujet oyo ya kolakisa ndenge nini bakongolais bazali koperdre temps na bango lelo ezali mpenza mokolo ndeko landa sujet oyo na bokebi nayebi ete ata tokotiela bino bapilipili na munga mpo tokotisa bino na kati na ambiance ya émission mais bolanda eloko oyo ezali très important na makambo oyo tokoloba mpona koyeba
nini oyo biso tolobi na mokolo mwa lelo. Mama ozali na pesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba kasi ya mbote nakoka kokota na kati na lisolo to na sujet oyo tomemeli ba auditeur na biso mokolo mwa lelo. Na kozanga te na pesa mbote epai ya mama nana na mboka Hollande ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi esika ozwami topesi yo ba mbote ya mingi na bebe chéri na biso topesi ye pe ba mbote ya mingi bisika bozali kuna na mboka Hollande. Pe nazangi te kopesa ba mbote epai ya mama Kim na mboka Londres. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo pe ba mbote ya mingi mama Kim esika ozali. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi mama Kim na mboka Londres kuna na Angleterre esika ozwami. Topesi pe ba mbote ya mingi epai ya mama Poso na mboka Bundes. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi mama Poso. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi na mboka Bundes Allemagne esika ozali. Pe ekipe ya Radio Zumel 1000 totindeli yo ba mbote ya mingi. Topesi pe ba mbote epai ya mama na biso Chantal Ikwa. Mama Chantal Ikwa mwasi kitoko loposo ya ba bebe. Topesi yo ba mbote ya mingi mama Chantal Ikwa. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi mama Chantal Ikwa. Ekipe ya Radio Zumel 1000 epesi yo ba mbote ya mingi kuna na mboka France esika ozwami. Topesi pe ba mbote ya mingi epai ya papa na biso Pierre Maziza. Papa Pierre Maziza ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi papa Pierre Maziza esika ozwami kuna na mboka Belgique. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi. Tozangi pete kopesa ba mbote ya mingi epai ya papa na biso Loma. Papa Loma kuna na mboka Angleterre na ville ya Londres. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi papa Loma. Zwa ba mbote oyo ewuti bongo na ekipe ya Radio Zumel 1000 ba mbote na bino yangoyo. Pe tozangi te kopesa lisusu ba mbote ya mingi epai ya Monsieur Jean-Pierre ekipe ya Radio Zumel 1000 epesi yo ba mbote kuna na mboka Suède. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi Monsieur Jean-Pierre kuna esika ozali na mboka Suède. Topesi pe ba mbote ya mingi na mama na biso Charlie Edim. Mama Charlie Edim esika ozali topesi yo ba mbote ya mingi kuna na mboka Suède. Mama Charlie Edim ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi esika ozali kuna na mboka Suède. Toposani pete papa Congo Dieto kuna na mboka Nouvelle-Zélande. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo ba mbote ya mingi papa Congo Dieto. Zwa ba mbote oye wuti na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 kuna na mboka Nouvelle-Zélande. Na tango yo topesi pe ba mbote ya mingi epai ya mama na biso Mati Angelani kuna na mboka Ukraine. Mama Mati Angelani topesi yo ba mbote ya mingi kuna na mboka Ukraine osika ovandi mama Mati Angelani. Zwa ba mbote oye wuti na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Pe tobosani pete mama na biso Mère 5 étoiles kuna na mboka États-Unis. Mère Tutu Mupini, Mère 5 étoiles, zwa ba mbote oye wuti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Bozali ebele ekipe ya Radio Zumel 1000 epesi ba auditeur nyonso ba mbote bisika bozwami tobosani bino te pe ekipe ya Radio Zumel 1000 tango nyonso tozali lisanga na bino po ete grâce na bino nde mosala na biso ezali tango nyonso kokende se liboso. Alors bandeko babolingo tozongi sikoyo na kati na masolo na biso.
masolo oyo ezali kosangisa biso mpona kolobela kaka ndenge nini biso bakongolais na bapays développé esika tozali toperdre contrôle na makambo nyonso tokoteli kaka bafutilité makambo ya buzoba nde tondi na kati na moto na biso mpe tozali kokanisa ete biso nde toyebi mingi mais en réalité soko olandeli Kongola azali moto oyo aza kobenda kaka mokila meme na mboka ya bapaya bapays développé esika tozali toza kobenda kaka mokila po ete Congolais alingi kosinforme te Congolais alingi kosintegre te Congolais alingi kaka kotikala kaka na rythme oyo ndenge autaki nango na mboka ndenge akomi awa ya kosala kaka koformaka mwa bagroupe kotelemaka na banganda kobetaka bamasolo ya lokuta koevantaka bamakambo nde eloko etikali kaka epai ya Congolais. Bato mingi bayebaka teke soki mpe mboka na biso ezali kozonga kaka nsima biso mpe badiaspora congolais oyo tozali awa na poto toza kocontribue na destruction ya mboka sans ke tomiyeba na banzi ete bato mosusu bakomituna balobi me yoka makambo mamo aza koloba biso bacongolais oyo tozali na diaspora toza kocontribue na destruction ya mboka ndenge nini eske biso toza kuna na Congo mpo tocontribue na destruction ya mboka oui toza kocontribue na destruction ya mboka na biso na bamakambo oyo mosusu oyo toza kolobaloba oyo ezali sans fondement oyo ezali kopesa rien na mboka na biso oyo ezali kotinda ete bamentalité ya bato ezala kaka ya kokangama mpe mboka na biso ekoka koavanse te. Lelo tokomeka kolobela makambo yango mwa mingi bandeko oyebi bakongolais eza kopesa mawa toyebi te soki ezali koloka ou bien nini tozali na bakongolais mosusu awa okomona bamisusu awa bamikomisa kaka bato ya mayele congolais nyonso tu na poto okomona jamais natikala koyoka congolais moko otango mosusu akomi na poto awa ata bozwa koyoka elobeli na ye boza kosentir ke moto aza mayele mingi te mais okomona kokosa bino kaka nga ndenge nazali atangi nazalaki na Congo nazalaki diplômé en sciences économiques nga ndenge nazalaki diplômé na latin philo ngai ndenge congolais nyonso tu na kati ya poto akoma kaka na bagrade ya likolo jamais tokomona congolais moko abimi alobi nga ndenge nazalaki na Congo boye bon natangaki betidi mais nasisaki te betidi nange ekatanaki nango banini mpo suite ntango mosusu ya bamoyen yango nomoni bonga mpenza nakendeli na suka te mutu nyonso tu congolais nyonso na poto azalaka kaka moto oyo azwa badiplôme moto oyo autaki na famille ya bariche moto oyo asala boye bandeko toyebi mais vérité eyebanaka kaka ntango ye okozwa temps ofuti tike na yo ke na Congo nde ntango kokoma na terrain oke kotala famille ya bato oyo ya moto asalaka monoko makasi oyo abelelaka oyo alobaka nde kokende komona ke donc réalité yango nde yango oyo donc na mboka yango oyo yayaka koloba ete outa na famille ya riche nzoka nde makambo abandaka koloba kuna na poto eza ndenge wana te wana nyonso tu ezali nde babiloko toza kosala po esala te biso bakongolais tokoka koavanse te congolais makasi na ye ezali kaka komona surtout soki akomi na poto congolais okomona aza koreve kaka soki alati mwa elamba moko boye ata abimisi yango na tombola ya poto awa arepasa yango bie alati eloko nini congolais akosala akobima na balabala akomi kotala esika nini bamituka ya kitoko etelemi ale apres ye na moninga na ye atelemi wana telemi pembeni ya mutuka komona bikanga foto soki bakangi ye foto ale foto wana ebimi akotindela bato baza na Congo bomoni mutuka na nauti kosomba yango kala te boyeboye nazwi mosala nzoka nde eloko te tala babiloko oyo mpe eza koboma mboka yango wana ntango yo ozali na poto oyebi ete oza na eloko te oza kosala bamakambo ya bongo kokangaka bafoto na bamituka komona ta mosu liboso ya ndako moko ndako oyo nazwi yango ya crédit oza kokosa bato baza kuna na Kinshasa moye bazwa ide ya kosala na mboka eza te baza kokanisa ete na Congo kuna na poto kuna nyonso ezali ya ofele paradis ngai mpe ifo naluka nakende na poto mais oza koyeba teke moto aza kotindela bino bafoto wana oyo aza kokosa bino awa na poto aza kosouffrir mais
aza kolinga lakisa bino kaza danger yanga na bomonaka bato ya ndenge wana ntango yo oza komona ete aza kotindela bino bafoto aza kolobaloba bino boza komona ye danger mokolo kozwa occasion nzambe asalisi yo oye na poto awa na nimero na ye ntango obengi ye okingani nazali ya na poto nalingi tokutana okomona ye te olingi oyeba baverité na ye bafoto oyo abandaki kokanga na bamituka ya bato yo olingi oya koyeba baverité na ye akomona yo te akobandaka kopesa baraison naza boye okomona ye te bandako yango mpe babandaki koloba ye te yo nazwi ndako boye na crédit okotikala komona yango te ndeko mais wana ezalaki kaka entre parenthèse mpo te na koka kotalisa bino ndenge nini makambo oyo biso bakongole toza kosala ekomi na buzoba ya mingi buzoba yango ekomi komonisama meme na miso ya bato ekomi kopesa na soni alors sikoyo tokolinga tolakisa bino ndenge nini bakongole bakomi na buzoba oyo komona tata mosusu na mandefu na mbanga mandefu ekomi ya pembe me makambo aza koloba oza komona mpenza ke buzoba me ye aza komona yango neti réalité aza kozwa yango ndire vraiment solo me mokili ntango eza kotala baza komituna moto aza na problème na motu ou bien koma tokolinga sikoyo totiela bino tolakisa bino surtout na bato oyo baza kolinga kolandela bamasolo ya politiki ya Congo baza kotia bato na berere oyo soki baza koloba bato na Kinshasa baza kokanisa ete baza bato ya malonga or ke loko te bango nyonso tu bazali kaka bato barate vi na poto bayi kolinga komikotisa na bamasolo ya politiki mpo ete bakanisi soki gouvernement ya Joseph Kabila ekei bango bakokende bakopesa bango baposte ndenge kaka bazokosa bango bakozala badirecteur boyeboye ale bakomi kokota kaka na cafouillage na bamasolo ya Congo me nzoka eloko eza te yango wana bandeko tokolinga totalisa bino siko kategorie ya bato oyo ndenge nini bazali na poto basalaka eloko te me bazoreve baza kokanisa départ ya Joseph Kabila nde bavi na bango ekobonga wana nyonso bamasolo oyo soi-disant baopposant congolais baza kokosa bango kolalisa bango bapongi me lelo tokolobela nyonso bandeko po bomona ete Joseph Kabila azali ya nzambe na makambo oyo nyonso soko otali ata bato baza na poto babandaka na 2006 kala te tokosala boya kokende 2006 po 2007 en tout cas 2007 oyo kala te Joseph Kabila akokende po ete tosi tosali boye 2007 po 2008 kala te akokende po ete makambo mpenza ndenge ekomi wana akokende wana balataka na basokoto na bango wana basokoto ezalaka soko pusani pembeni ya moko oyoki solo asama peke eza kotape yo lokola meme parfum ekosa kala te Joseph Kabila akokende kala te 2008 po 2009 kala te mpenza aza kokende bapeuple congolais aza kokende kala te bapeuple congolais kala te nzambe alakisi kakokende nzambe ase alakisi 2009 po 2010 kala te Joseph Kabila mpenza aza kokende tomoni yango baaméricain kutu balobi boye 2010 po toya komona moto mosusu aye kobima na émission moko ezalaki ya Mark Tabu soki Mark Tabu moto anga za koloba ete bandeko bamama bobeta kelelo bosepela po ete nauti kosolola na barise moko balobi ndenge ezali ya Joseph Kabila sa kufi ebembe na ye babombi yango eza na Allemagne bobeta kelelo bamama bobeta kelelo ndenge ezali na Joseph Kabila sa kufi masolo na ye esili kala te Joseph Kabila ye kobima na moto yango alekaki pa Mark Tabu alobaki ete bamama bobeta kelelo omoni bamama soki bobetaki kelelo bolingaki boyoka bambanga pasi pamba na bakelelo bolingaki kobeta alors que makambo muto aza koyebisa bino azalaki na ye muto alokuta muto yango depuis aleka epai ya Mark Tabu abunga alekaka susu te azwa mpenza vrai leçon tata wana azwa vrai leçon nakoya kokosa bato bamama bobeta kelelo Joseph Kabila se akufi na yoki secret ne pa baris tata mwana mobali yango nayebi te place azalaka na banzi ayokaka ata na mwa soni ya komona kotala meme ata bato mosusu na elongi
Vraiment pour moi ndenge nini ba congolais bazako vivre na potoko bazaka ka enfermé mentalité ya kokangama ezofungwa mate kaka ndenge Joseph Kabila Kalate 2012 port 2013 port 2014 port 2015 port kaka ndenge bazoko continuer pe 2016 boko mona 2016 mais bomoni bandeko kaka opposition na ba jeune na bangoyo balingaki ba profiter na victoire ya Léopard po ba utiliser batu po ba luka ba bimisa mwa mobulu bandeko ezo simba te est-ce que bozo komona te ke prophétie ya papa Simon Kimbangu ekokisami po ayebisaki bino ete alobaki ete Congo ekozala dirigé na 4e président pe 4e président wana kozala un jeune yenda koya kosala ba makambo ya minene bako attaquer ye akozala kombati mais bakolonga ye te ezolobela bino eloko te me bandeko tokokoma wana na tango na kosengana na papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini baza kosakana na ba jeune congolais batata minene o bazali ape na poto o bakoki kozwa mayele poto kende kotonga mboka batikali kaka na bafitilité na bamakambo moko oyo ke soko yoki yango za komituna yango bato mitu eza kosala o to mitu eza kosala te bande komona bato mobimba bavandi na poto awa baza ko comprendre rien baza ko kanisa soki badindi na kati ya basokoto ya basoda baza ko lobake biso ba combattant de bayebi mingi mais na mawa pe pasi papa Botamba tiela biso ba image siko to kota na kati na masolo oyo balobi ete masolo ya sombele suka bisanga ba image s'il vous plaît papa Botamba radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakani na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel avez raison Aïe! Kosala erreur te yo politicien oyo soki musicien oyo komeka kokota na Grande-Bretagne yo kobeta so ba guitare awa tozala besoin koyoka guitare te tokoyoka guitare ti ni kolomboka na biso kosukwama komeka kokota na Grande-Bretagne yo kobeta so ba guitare awa tozala besoin koyoka guitare te tokoyoka guitare ti ni kolomboka na biso kosukwama Leta azali kozela bozwa mayele nde bosalisa mboka o Leta azali kozela bozwa mayele nde bosalisa mboka o
Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko botala kaka kabamba ya tata oyo bambule bela sali na poto mais pona koloba guitare azako koka ko prononcer guitare tazako benga yango guitare. Bandeko boyoka kaka na place ya guitare azako loba guitare e bongo mutu ya boye akokende kopesa nini na bato baza na Congo bambule bele na poto okiti kuna na Congo zako yebisa bato baza na Congo ba kinwa o guitare. Bandeko bakinwa bazalaka pe minoko bamona yo muto uti na poto na bateni na yo ala okiti kuna zako loba na place ya guitare ozako loba guitare boyoka kaka muto avandi na poto bambule bele me azako benga guitare guitare bozako mona yango normal wana nyonso tu po nini Kongola alingi ko apprendre te me azako kanisa ente na ba bisalela ba bisaka to bazako sala yango nde ko changer Congo ezali mawa kabamba ya tata boye na poto bambule bele me azako koka ko prononcer guitare te azako benga yango guitare mawa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Et donc les nations pas la bino ba combattant ba rester à Grande-Bretagne. Tu veux que la 4 quoi à Grande-Bretagne. Et donc les nations pas la bino ba combattant ba rester à Grande-Bretagne. Tu veux que la 4 quoi à Grande-Bretagne. Leta sali kozela bozoma yele lobosalisa mboka o. Leta sali kozela bozoma yele lobosalisa mboka o. Doris Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko boyoka kaka bino moko congolais oyo avandi bambule bele na kati na Angleterre mais boyoka ndenge aza kokoka koloba Grande-Bretagne te aza koloba Grande-Bretagne. Bandeko oyebi ke ezali mawa ezali mawa oyo kaka ndenge toyebisaka bino Mobutu azalaka na raison ya koprive bakongolais balobaka liboso ya bakamera mpo Mobutu ondira yebaki ke bato soki bazwi liberté ya kolobaloba bakobanda kosala n'importe quoi yango tokomi komona lelo. Bandeko botala kaka na age oyo tato aza na yango na bambulu asali na kati ya Angleterre akoki ko apprendre ya mingi po akende kopesa na mboka mais aza koya kosalela kaka bato bamakelele bafutilité ezanga ntina oyo aza koya kolobela bato bamakelele ya pamba baza koganga kaka dans le vide. Grande-Bretagne ya wapi bovandi kaka na Angleterre yango boye na makambo ya mike eza koéchappe bino. Bandeko soko omoni ngando oyo adindi na kati ya kazaka amamiki cravate okoloba aya solo penza mobali yeyo me ndeko mwasi avant ya kosepela koloba ete mobali yeyo vanda na ye nanu solola na ye po yeba oza na affaire na nani. Papa Botamba tiela biso nanu ba image totala tango ngando adindaka na kati ya kazaka ndenge nini moto soka atali boye akokoloba o mobali yeyo pe mobali ya mayele me vanda na ye po mona. Merci Papa Roger. Bandeko botala bino moko ndenge ngando adindi na kati ya kazaka na ndenge pa vandi moto soka atali alobi ya solo penza mobali yeyo me ndenge tolobaki kaka ndeko kobanga kongolete po adindi na kati ya kazaka mamiki cravate na kingo lokola lolemo ya ngombe vanda na ye banda kosolola na ye tala moto lokola ngando ndenge alati boye soka afungoli monoko to koloba ete oui je suis devant un homme mais afungola kaka monoko ndenge aza koloba boko comprendre mbala moko bolobi naza na moto oyo aza na cerveau ya mwana ndeke
obaye na mbala moko me botala ndenge amamiki cravate botala ndenge adindi na kati ya kazaka boza koloba mobali yeyo oui mobali yeyo me afungola munoko abanda koloba koyeba nazali liboso ya nani bandeko balingi mpe koapprendre te baye kaka na poto kaka baye kovanda kaka boye oyo bato ya boye nde na ntango ya deuxième république bazalaki kobenga bango banoko ya batata leki ya oyo bazalaka soki kaka likambo moke yo pauvre osali bakei babetisi yo fimbu bato ya boye te omoni sikoyo mokili ebalukeli bango bakimia na bapoto oyo bakombata tala baza koapprendre rien bakokende kopesa mpe na kongo eloko ya malonga te tala kaka na teni na ye na ndenge aza koya koyebisa bato Grande-Bretagne est-ce que balobaka Grande-Bretagne bandeko balobaka Grande-Bretagne ezali mawa mingi aza koya mpe aza koloba na mawa na pasi bato bo baza koloba ete bango nde baza kolinga bakende po ete bachange Kongo ya lobi mais soki Joseph Kabila kei Kongo ekobeba lisusu Kongo ekobeba po ete bato bakoya kaka wana bakozala kaka bato moko ya tina te bamalonete oyo bakoya mpo bayiba babebisa lisusu mboka ezali mawa Grande-Bretagne na mawa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît bandeko na ngai vraiment bozali partout na monde bokolanda bacombattant barésistant oyo ya Grande-Bretagne tozala moye kopesa bino kombo te surtout ngati kobina azali koloba oyo boyebi général Ngando le crocodile mokonzi ya mai oyo atina bino message bandeko na ngai vraiment bozali partout na monde bokolanda bacombattant barésistant oyo ya Grande-Bretagne tozala moye kopesa bino kombo te surtout ngati kobina azali koloba oyo boyebi général Ngando le crocodile mokonzi ya mai oyo atina bino message Maman Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo bandeko na banzi bouti koyoka ndenge nini tato azali koganga liboso ya kamera mpona koloba ete ye azali général oyo mokonzi ya mai général Ngando mokonzi ya mai oui c'est bien mais bandeko babolingo na makambo nyonso oyo tata oyo aza kogangela bato liboso ya kamera soi-disant un général me bandeko ye aza kosala kaka ki général liboso ya bakamera mpona koyebisaka bino bakongole makambo ezanga ntina mpona kolakisa ete ye nde général ya mai mokonzi ya mai ndenge aza koloba me bandeko toyebisaka bino ntango nyonso ntango ekipe ya radio Zumel 1000 tolobelaka bino makambo bozwaka yango liseki te mpo ete tokɔtaka na bino na bamakambo mosusu oyo ezalaka mpenza vrai mais bosalaka neti boza koreve yango na boyaka kosutuka na retard apres bokomi kobenga mama Rosalie olobaki tokanisaki neti ozalaki kosakana bandeko tata oyo bozali komona ndenge adindi na kati ya teni na ye botala kote ya luketu ndenge vimbio ndira akangisi bambadi ya fufu na pembeni bandeko luketu ya mobali kokozala boye te botala ndenge nini luketu evimbi aza koloba na bino ye général me bandeko yo mobali po ete obima libanda obanda kotombola mapeko koloba eke nga mobali yeyo ebongi malamu mwasi na yo ya ndako abanda kosentir mpenza ke wi naza na mobali me bandeko olie Ngando tata oyo amibambi nkombo ya général olie soi-disant général oyo Ngando akenda ata komona munganga bayeba ndenge nini bakoki kolukela ye solution na problème oyo aza na yango aza koya kaka mpona koganga koloba makambo ya buzoba mpona Kongo bandeko boyebi ndenge atelemi wana ndenge adindi na kati ya teni soko otali bolobi oyo mpenza général mobali yeyo mais bandeko banzoto wana nyonso baza komona ndenge evimbi ezali kaka
ba mafuta ngulu na banini oyo ba produit chimique ya bamindele eza kovimbisaka ye banini bandeko boyebi ke mwana mobali aza na problème makasi na oyo etali kote ya nzoto ya mibali ndenge azali wana boza kosepela général ngando général ngando mpenza alobi mobali yeyo wi mobali yeyo me mwasi na ye susi oyo aza nango susi wana eleki meme moto akoti na prison makala bandeko ebongaka kuto bali mobali mobali wana taza na mbongo te me na kote ya masolo ya suku aza kofiakula yo na ndenge ya kitoko pe oza komona ete butu eza koleka malamu me boyebi mwasi ya ngando place azali susi oyo azali na yango tango bino boza kotala boza koloba général ngando alobi général ngando mwasi yango soki aza kotala kaka ndenge ngando aza koloba tiaka kaka bayebi te nde mutu baza kokanisa ye nde soki nani mwasi wana aza komona pasi mwasi wana aza komona pasi bandeko boyebi général ngando oyo eza na bamoma mosusu okomona mpenza na ndako na ye ekomi na butu ndenge ezalaka ete mama ifo akende kolala papa pa akende kolala ezalaka okomona ntango mosusu mwasi ya ngando na moi wana baninga ne basi babeteli bamasolo ndenge nini bamibali na bango basalaka bango ndenge nini bafiakulaka bango ndenge nini boye babeteli bamasolo okomona pe mwasi ya ngando akomi koespere alobi lelo ngando pe asala bamakambo oyo ndenge basala epa baninga epai na ngai me bandeko bomoni libumu wana ya ngando ndenge toyebisaka bino ntango nyonso ngando aza na eloko te ngando aza na eloko te bandeko oyebi ke ngando telema libumu eleki munene ebenda ye nzoto nyonso tu ya bamibali ekota na kati sikoyo eloko etikala kaka bambuma mibale bambuma oyo ya mabindi oyo babengaka na monoko ya mboka ya banani oyo babengaka bidiadia sikoyo bambuma na ye wana batestikile eza mibale ya minene esali neti oyebi soki ntango tozalaki na Congo oyebi soki otali na likolo komona bamanga mibale eboti esika moko esali neti boye ndenge banzoto na ye mibale ezali donc ebima eza ya minene mibale me soka sikoyo emelama nyonso tu na kati eloko okomona kaka bambuma mibale neti bambuma batondolo to matonge wi matonge bandeko oyebi eloko nini eyi kosala azalaka na okomona soki ntango mosusu mwasi oyebi mwasi nyonso to azalaka soki ntango mosusu baza na mobali na ye na chambre ntango mobali aza kolongola bilamba mama aza kotala mpo amona position aloba ete lelo mpenza na kozwa biloko ya ngai me epai ya ngando ezalaka kaka soki ngando alongoli bilamba ntango kaka mama na bana na ye ya kotala okomona kaka abandi kolela bi ngando nasala nini na mokili oyo ngando nasala nini nalia eloko ya nani na defa mbongo ya nani nzambe na ngai oyo kopesa nga mobali ya manga bandeko oyebi ke tangu kaka ngando akolongola teni wana bambuma wana esali kaka neti ya bambuma matonge me sikoyo soka nyonso tu ebenda na kuna na kati sikoyo ntango mwasi akobanda kolela bongo ye na baloyenge na yo eloko nini oza kolela boyeko nini yokanisi soki ofieti yango ngando nasala nini nzambe apesi yo kaka bambuma mibale minene boye bongo wapi nzete wana nde soka wapi nzete kuti eza komona bandeko amonaka bamakambo na ye mama na bana na ye amonaka makambo ndenge boza komona telemi yo naza koganga aza kopesaka bacommandement bandeko eloko eza te soki balobi balongola eteni wana bato bakoganga mpe bato bazalaka na mitema ya kokoka kosiporte makambo te ebele bakopakata mpo ndenge bambuma ngo evimba sikoyo ebenda sikoyo soka donc bambuma mibale esala neti ekangama boye neti bambuma matonge
mais makasi kaka pona koloba makambo ya Congo olia kende koluka munganga tala ye ayeba soki eza maladi nini bandeko non aza koya koloba kaka makambo ya Congo ata baninga na yo ndenge bokomona batelemi wana bakamarade na yo boza komona batelemi baza kondima ye mpo bayebi nanu sekele te baza komona ye kaka na ndenge alati teni soki kaka balobi balongola tata oyo na kombo ya soi-disant général Ngando balongola ye pantalon wana ezala baninga na ye ebele bakokwena na bemotion mpe bamisusu bakopakata mpo bambuma ngo ndenge esala mpenza ko ekangama mibale sikoyo mwa eloko na esa lokola nini amona Miguel esala nete kota kuna na kati bimisi mwa mutubo ebandeko somo mwasi na ye na ndaku amonaka makambo tango bino boza koloba général Ngando mwasi na sa motema aza koseka lobi soki bayebaki bandeko ezali mawa bandeko oliaki mpe nanu makambo ya sante na ye bakende nanu badokter batala ndenge nini libumu ebendi nzoto nyonso tu ya ye ya bamibali rien aza koya koyebisa bino kaka bamakambo ya buzoba Congo boye boye na makambo yango mpe bapesaka bazalaka na baprécision te kaka bamasolo moko baza koimagine na ndenge na bango boza komona ye kaka ndenge adindi na teni wana boza kokanisa ete mobali yeyo oui mobali ki mobilité na ye boza komona yango kaka na likolo tala kaka luketu wana ndenge ekoma lokola mbadi ya fufu bafini yango bafufu tala ndenge evimbi luketu ndenge esali bandeko libumu ebenda soka nyonso bandeko na mawa nde bato ya boye baza koya koyebisa biso ke bazana na baproblème na bango moko baza kokoka kozwela yango solution te mais baza bato ya liboso baza koya mpo bayebisa biso bamakambo ndenge nini bakochange Congo ezali mawa mwasi na ye na ndako aza kolela mingi chaque fois butu nyonso mwasi na ye kaka abwakaka mabolongo na se losambo nzambe pesa mobali na ngai mpenza nzoto ya bien nzoto ya mibali ndenge ezalaka to vivre en harmonie boye me na butu yango soki kaka Ngando aye ntango akolongola kaka bilamba mwasi soki atali kaka komona mwasi abandi kolela Ngando nasala nini naboma nani nalie eloko ya nani vraiment wana kaka Ngando mama likambo nini boye Ngando naza nzete te naza mpe mutu pona nini mikolo nyonso kaka ntongo koya na koespere ntango mosusu koya boye namona ata mwa eloko yango esali soki ndenge nini kaka boye mpenza na kokufela kaka boye bandeko makambo eza koleka na bato oyo soki okoti na kati te okoyeba te mais na moi aza koya kointimide bakongolais au général na buto aza kolata bapete ya kigénéral wana te mpo alakisa mwasi na ye kazali mpenza général na butu mwasi aza komona ye neti caporal neti likili mpo ete makambo aza kokoka kosala te bandeko mwasi na ye aza komona likambo mwasi ya Ngando aza komona likambo mais baza kaka makasi mpona koya koloba Congo boye mawa au général mwasi ebongaka monake ntango mobali naza koloba aza général alakisa mpe ki général yango na ndako oza lokola mona Miguel na liboso ya bakamera ye wana général ezali mawa akende na hôpital mpo batala ye ezali mawa mingi o ngai général na makambo oyo boza koloba mpo na Congo bandeko na mawa papa boyeta mbato kontine masolo na biso s'il vous plaît radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka
nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non. En tout cas félicitations yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Soni que eloko lokola stade ya muke ya commune terrain municipal lokola Barumbu lokola Matete qu'un président de la République vient inaugurer ça. Moi passerai muke à likolo pote bana batu bakatisa balabana balabana. Raisi umela. Raisi umela. Monta volcan, qui a moyen bien. Keba. Daga Soni que eloko lokola stade ya muke ya commune terrain municipal lokola Barumbu lokola Matete qu'un président de la République vient inaugurer ça. Moi passerai muke à likolo pote bana batu bakatisa balabana balabana. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko oyebi ba opposant na biso oyo bazata na projet moko te pona avenir ya peuple yango wana omoni bakomi kaka koya koyebisaka ba peuple ba makambo moko oyo ke peuple soki bolandi kaka mouvement ya makambo baza koloba boko se retrouver pété. Bandeko Frank Diongo aza koloba ete un président de la République aza koya ko inaugurer ba stade ya mike ezali soni. Tozali siko kotuna na Frank Diongo. Bino bozali batoyo boyebi mboka na biso ndenge ezalaki ndenge etikalaki. Tokoyoka soni ndenge mboka na biso modele etikalaki ndenge bebaki to tokoyoka soni soki président de la République azako kende ko inaugurer au moins babiloko ya malamu bazali kosala. Apesa biso réponse. Po soi-disant opposant azako ya koyebisa ba peuple congolais ezali soni po ete bako kende ko inaugurer ba stade municipal na ba nani pasarelo bazali ko tchana nzela. Est-ce que wana nde tokoyokela yango soni to tokoyoka soni modèle ndenge mboka na biso ezalaka etikalaka banzela mabulu ya kobeba tokoyoka soni ndenge bazali kobongisela biso mboka na mwa moke oyo bazali kosalela biso to tokoyoka soni na batu oyo ndenge batikaka mboka ndenge babomaka mboka. Bomoni ndenge boza ko distraire ba peuple congolais po bozangi discours ya malonga epai ya ba peuple ekomi kosala bino soni. Tango baza ko présenter na ba peuple makambu ya malamu boza ko zanga ba raison ya ngwana ifo boya boloba n'importe quoi. Frank Diongo soki totali na kati ya opposition na bino wana boza na bato mosusu pe basalaka na tangu ya deuxième république oyo baliaka bambongo ebele biloko nini basala. Au moins président de la république azali président oyo aza na sagesse
ye soki mbongo ebimi mpo basalela peuple musala akovanda kaka na bureau na ye te mpo boya kopesa rapport à lokuta non président tosali déjà kuna peuple asepeli non ye aza mobutu te biso eloko toza kosepela na président Joseph Kabila soki eloko esalami ye moko akobeta toura ya kotala mbongo ebimaki eske bato basali to basali te po ete asi a comprendre mentalité ya bakongolais congolais soki mbongo ebimi na kesi mpo basala musala soko ofungweleli yango miso te eloko moko ekomonana te yango na c'est bien président de la république ye moko abetaka toura ya kotala wana nde bapeuple bakoprendre conscience po ete soki mbongo ebimi balobi bosala musala bakosala mais soki ezali kaka ndenge mobutu azalaka oyo ke apesi mbongo po basala musala bayeki kokosa mokonzi makambo nyonso ese esalami kuna tute ok mobutu mpe avandi na ye nzoka nde mboka eza kokende na kokufa oyo Joseph Kabila aza kosala nde yango bomoni mpo na kolakisa biso deja ke boza bato moko soki lelo mpe bapesi bino bokonzi bokozala kaka bato ya babiro bonganzami na babiro na bino ya baclimatize alors ke oyo eza koleka peuple aza komona boza koyeba te toza komona deja ndenge bokozala ebongo bato ya boye nde tokopesa bino confiance jamais vaut mieux Joseph Kabila aza na souci ya peuple gouvernement ekobimisa mwa mbongo mpo basalela peuple likambo ye moko akotelema kokende kotala eske basaleli peuple to basaleli ye te voilà eloko nde tolingi oyo nyonso boza koloba oyo badistraction oza koloba mpe bastade eske na ntango ya deuxième république bapansaka ata na bapeuple batongela bango ata bastade oyo lelo baza kotonga oyo lelo oza kokritike yo moko Frank Diongo eloko nini ososali oza député wana ata point ya pamba esika yo ovandaka ata mwa rivière moko sotieli bato kaka koloba mandefu mpe na mbanga esi ekomi pembe lokola babwakelaki yo fufu ya manioko na mbanga kaka koloba eloko mpe ya malonga bosalaka te boza kodistrait kaka peuple na badiscours na bino ya lokuta n'importe quoi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Congolais, nous, dynamique de l'opposition, G7, Front anti-dialogue, organisation de la société civile, lançons le présent appel pour que tous, partout où nous nous trouvons, nous manifestions notre attachement à la constitution de notre pays en observant une journée ville morte le 16 février 2016. Maman Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo tata Mwando Nsimba boni boye na ba discours moko fatigué boye oyo eza kopesa pe loko te pona mboka bandeko batata oyo boyokaka ta mwa soni te na ba age bosi bokomi na yango bino bokokoloba ete bo biso tovandi totikela siko ba jeune mpe basala mais lokoso kaka ya pouvoir bozalaki na ntango ya Mobutu bolie bosali mpe eloko ya malonga te bino bozokanisa biso bapeuple toza bazoba toyebi bino te na badiscours aza koya kobetela bato boye ondire balingi bakotisa ebembe na sa mabele sikoyo aza kopesa discours mpona bakoka kokitisa cercueil na se ya mabele bakunda mabele boniko bino bozozwa biso bapeuple congolais lokola bazoba makambo oyo Joseph Kabila aza kosala si bino bozalaki bampaka te na kati na mboka na biso wana bino nde bozalaki mpenza bosimbaki baposte clé ya minene bosalaki nini tata Mwando Nsimba boyokaka mpe ata mwa soni ko boyokaka soni mpo babiloko boza kosala eza kopesa mawa boza koloba babiloko mosusu oyo ntango biso tozali koyoka toza koseka
po lelo soki balobi batala baposto Mobutu apesa bino bosalela peuple nini na badiscours oza koyela biso boye na ndenge mpo oza kotanga papier yango banini badiscours moko fatigué biso bapeuple congolais toza bazoba te toyebi bino malamu vomie kutu Joseph Kabila azala po ete aza na baprojet ya kitoko ke bino bakoboyi fatigué oyo bozalaka na baposte ya minene bolia boboma mboka bolingaka nde balobela bino verité te bino boza bato oyo mpenza boko kofungola monoko te bobanda koloba po ete makambo eza kosalama lelo na Congo epai na bino ntango bozalaka na bokonzi tomonaka eloko te bozalaka kaka bato oyo komona bokokota na bamercedes na bino oyo na molili na kati peuple akomona bino te kaka boza kokende vitesse wana nde bolingi boyela biso susu na barythme wana te biso tolingi bakonzi oyo oyo lelo aye na mutuka na ye akiti na makolo aza kotambola elongo na peuple mpe aza koyoka badoléance ya bapeuple ndenge toza komona epai ya Joseph Kabila Kabange ndenge azali kosala bino bozali bato oyo boza kodistraire peuple mais 2016 oyo bino bobandaki koespere ke 2016 eloko eyi te bokosimba pulupulu bokozanga maboko pamba bokozanga maboko wololo nzele ekokomela bino molai makolo ekokoma bino kilo 2016 oyo ko surprise moko ezozela bino bokokamwa bomoni bamakambo nyonso boza kosala bomoni ndenge boza kozwa besheke bokanisaki lokola Léopard aganye ale na nini oyo ndenge bato baza kosepela tika to créer ba trouble mais esimbi te boluki mwa liboke ya bato moko boye mwa bana moko ya mike bopesipesi bango bambongo mpo bayembaka n'importe quoi esimbi te mais boyebaka ete prophétie ya papa Simon Kimbangu ekosurprendre bino bokokamwa bokozwa mpenza oyo ndenge balobaka bulukutu vrai bulukutu bomoni ndenge bilongi na bino ekomi kobeba mitema na bino ndenge ezali ya mabe ekomi kolakisa sikoyo na bilongi na bino nde tokomi komona ndenge nini bozali mais nzambe aza koconfondre bino nzambe akoconfondre bino po ete oyo nyonso tu papa Simon Kimbangu alobaki ebandi kokokisama tala tina te bazalaka na projet te kaka eloko baza koluka kaka bazwa pouvoir bakota na babiro babanda koyiba mbongo ya leta oyo ndenge kaka bamesanaki na ntango ya Mobutu me mbala oyo biso peuple tokotelemela bino bokokoka te Joseph Kabila asala mosala na ye un na ye a confondre bino bapère balevier oyo na ntango ya Mobutu boliaki mbongo ya mboka boye kosomba bandako na bapoto bandako yango mpe lelo Mobutu aza te boza kokoka koentretenir yango te ale botekiteki yango mbongo eza te bokomi koluka lisusu bokota na pouvoir papa Mwando Simbo soki totali malamu akoki kovanda alobi ete bona pema nasali mpe mingi mais lokoso kaka ya pouvoir tala na badiscours yango fatigué mawa nzambe akosimbisa bino pulupulu ya moto wana papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Une journée ville morte pour 1. Honorer la mémoire de nos citoyens victimes de la barbarie du 16 février 1991. 2. Rappeler à M. Joseph Kabila, en tant que président de la République, qu'il est le garant de notre Constitution et qu'il est de ce fait tenu à la respecter et à la faire respecter par tous. 3. Dire non au glissement. 4. Dire non au 3e mandat. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Hey!
Mota volcan oyoki yango ya bien Keba. 5. Dire non à la présidence à vie. 6. Dire non à la violation de notre constitution. 7. Dire oui à l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Raisi umela, umela. Raisi umela, umela. 8. Dire oui à l'alternance politique. Et 9. Pour dénoncer les atteintes aux libertés fondamentales de notre peuple qui lui sont garanties par notre Constitution. Pour cette journée, chacun de nous est appelé à se mobiliser pour lancer un sérieux avertissement à M. Joseph Kabila et à tous ceux qui sont tentés par la violation de notre Constitution pour rester au pouvoir à vie. À cet effet, nous sommes appelés à rester à la maison, à ne pas aller au travail et à ne pas envoyer nos enfants à l'école. baye bakoloba slogan wana eyali bacorrompu batraître à la République pe bamembre ya PPRD. La même chose bamembre ya majorité na bilan négatif moto alingi mboka aloba umela. Donc moto akokama mboka mabe aumela. Donc ce sont les petits flatteurs. Raisi umela, umela. Raisi umela, umela. Raisi umela, umela. On n'a pas combattu Mouzé pour continuer dans toute la démocratie. Qu'ils sont là les Congo demain. Ça me fait très mal. Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour ne pas avoir de démocratie dans leur pays? Raisi umela, umela. Raisi umela, umela. Raisi umela, umela. Akulenda munoko moka, 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 akulenda munoko moka.
Raisi umela. Umela. Raisi umela. Umela. Raisi umela. Umela. Akule na munoko mboka. 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 Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botiela biso makambo yo penja botiela biso makambo. Papa Roger. Malgré bato yo balingaka kolakisa na ba peuple ke Joseph Kabila aza makasi te, aza forte, aza moto moko na politique ayebi te me nzoka ndalelisaka bato yango boye. Nzoka nde balelaka boye tala kaka ndenge aza kolela. Mama Rosalie oyo kutu ndengo za komona eza moke. Oyo eza moke pona bandaku na bango tango bakendeke peza bavandi bango moko baza kotala na ndenge bango balobaka ete Joseph Kabila kala te azokende kala te azokende baza komona kaka ke Joseph Kabila ngo aza kodinda mape Joseph Kabila ngo peuple aza kolinga ye ndenge ezali wana na minute oyo bango nyonso place bazali wana elekelaka bango oyo kutu oza komona aza kosala assemblée ya kolela na ndako na bango nde balelaka penza oyoka penza vraiment matanga mama Rosalie basalaka penza matanga bango na basi na bango penza baza kolela baza koloba to kosala ndenge nini mpona Joseph Kabila oyo kuta azolela te oyo aza kosala kaka mwa basambla banini me balelaka penza na ndenge moko ya kosakana te na moi nde bayaka kaka kosala neti bakolakisa na peuple ke ya opposition toza makasi boyebo me na butu balelaka mama Rosalie deux fois te ya solo penza papa Roger balelaka penza me na ye komona eleleli oyo ezali eleleli te ya bato baza na souci penza ya peuple donc eleleli moko baza kotala babandaka deja ko envisager ke bakozwa pouvoir bakokota na babiro bakozala baministre banini sikoyo rêve na bango ezokokisama te yango wana omoni ete tala ndenge bama ya miso ekomi kokita non les raïs aza très fort tala ndenge baza kolela tala ndenge bama ya miso eza kokita bandeko non Joseph Kabila aza makasi aza penza très fort bato bakanisaka neti Joseph Kabila lokola vandi kimia bamonaka ye balobi ya wana lembelele aza lembelele to mema ye kaka na ndenge boto kokwesa ye me Joseph Kabila ndenge aza kokutisa batato oyo deux fois te tala ndenge baza kolela yembi ata bajeune na Congo opposition boyebela élection eza te ndenge nini Frank Diongo akolela te ndenge nini akolela te peuple akomi kolakisa sikoyo ke akomi na bolingo ya Joseph Kabila ndenge nini balela te Frank Diongo mandefu nyonso eteli ekomi pembe papa Roger napesi yo maloba merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo minute bapesaki na biso esili kokoka pona masolo oyo tozalaki na yango bandeko na banzi ete nazali koyebisa bino ebongi malamu surtout biso bato tovandi awa na poto tozala na mayele mingi tolakisa kimayele na biso epai ya bato baza na Congo po lelo komona moto mosusu aza na poto me moto aza na Congo aza na mayele koleka moto avandi na poto toyebi te soki poto yango etondisamaki kaka na bato oyo bazalaki bato oyo balingaki kotanga kelasi te oyo ndenge balobaka chance eloko pamba bazwi occasion baye na bapoto po ete congolais nyonso akomi kaka soki aye akomi na poto e ayebi mingi ayebi nyonso ata aye kokuta bino bato bovanda liboso na poto awa po makambo mosusu bokokolakisa ye me ye aza komona neti aleki bino ayebi mingi mpo nini bino nyonso bokomi na poto esangisi bamalala bamalala ya malamu na bamalala ya kopola bitabe ya malamu na bitabe ya kopola sikoyo bato ya malamu na poto baza koyebana te bato baye mpona koapprendre bazwa quelque chose mpona kokende kopesa na mboka bazoyebana te mpo ete bamalala ya kopola ekoti mingi bandeko mpona koyeba bamalala wana ya kopola botala kaka na bavideo basalaka bamakambo balobaka oza komona mpenza ke moto aza koraisonne lokola bana mike kutu misusu ya 5 ans age ya 5 ans baraisonnaka ntango mosusu kitoko
okomona moto aza koraisonne oza komituna me mutuna ye eza kosala to eza kosala te wana nyonso tu ezali baémotion ya caméra ndenge congolais ayebaka te ke un jour akoloba liboso ya caméra yango wana baémotion wana congolais aye liboso ya caméra akomi koloba n'importe quoi akomi koloba nyonso me ntango boza koyoka makambo yango boyoki na mawa mpe boleli bolobi ete bato baza koraisonne ndenge nini yango wana toyaki kolakisa bino ndenge nini tolakisi bino na bana ya poto mingi oyo bazali zala distrait au lieu ya koluka kosala ba formation banini pona lobi na mboka na biso to kokende to pesa impis mais belé bazali kakawa pona yaza komona neti lokola komi poto ayebi mingi akokisi na nyonso mais soko otali na kati ya cerveau eloko eza te cerveau ya mwana ndeke bazali ebele awa na poto mais po yeba bango vanda na bango solola na bango pe bato ya bongo nde ba politicien congolais soi-disant opposant congolais nde baza ko manipuler bango pendant na ndinga ko sakana te et surtout ngwanda le terminator ndaza ko manipuler bango yangona o ndenge toza ko loba ete ba cerveau faible ba cerveau ya bana ndeke bandeko o tozalaki na yango mokolo mwa lelo pona bino yango wana pe tozali ko bongisa masolo mususu ya malamu pona bino po ete wana nyonso ezali mpona bozwa toujours bainformation ya radio Zumel 1000 na masolo kitoko tomesana kobongisela bino mokolo na mokolo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde totalisi bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel avez raison aïe Président Bobise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Allez, touchons ça et ça. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Follow, et puis, vous n'allez pas.
Nono Makandila. Fier. Jean-René. Zolane, 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 Zolane bayaya, Zolane, Zolane bayaya, Zolane aye. Soba de soba, Soutiat. Zolane, 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 Zolane bayaya, Zolane, Zolane bayaya, Zolane aye. Viva, 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 Prestava Cheli, viva, 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 Femabeya, viva, 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 Serge Moussassa, viva, viva, Maître Wijolo Beya, viva. Voilà, Kita Nase, Kita, Chawi Lindinga, viva. Come. Kita, Nadimu Penda, viva. Ibal Vekete. Kita, Tafucha Peni, viva. Roche Iso. Kita, Panama ya Tambwe, viva. Voilà. Fotem Paka. Big Master. Yake Oblezo Sasa. Anyati Mobomba Komba. Dekol Mulumba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Orisoma Samba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Desiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Atele Makina Poire. Ure Katani. Atele Makina Poire. Yajosa Ramonie. Atele Makina Poire. Ure Katani. Atele Makina Poire. Eric Elela Monie. Viva, viva Eric Masea, viva. Viva, viva, Bana Mamre, viva. Viva, viva, Ititi, viva. Viva, viva, Bana Gini, viva. Viva, Bana. kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso boto jumel lile tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.